Complexe commercial ya sika ba otu konyoke na mpasa ezali bongo œuvre ya bandeko na biso ya ministère ya développement rural. Yeyo ministre ya développement rural Safi Adili ye afandisi masolo mikolo yo avec impact na idéologie week-end oyo bakene ko inaugurer complexe commercial moko ya monene place ya ba vivre na mpasa 1 population ya mpasa komona bamonaki ministre lokola le pas légalisé esengo ndenge gouvernement congolais elongo na ba partenaire na ndenge na ndenge basaleli bango ba ouvrage oyo ezali financement ya Banque africaine de développement pe ba travaux ezalaki exécuté na Beseko eloko liboso mai tala ndenge bandeko bazali kosepela komona château d'eau oyo ekolongola bango pasi ya mai oyo lingala facile loba mikolo na mikolo dispensaire ya kitoko chambre froide complexe ya informatique pe groupe électrogène ya 5 kVA oyo kobano kosala que masolo ya complexe oyo et développement avec impact na idéologie yé moko abwakaki mwa vocal okoki komela yango directement ata olambi yango te eza na microbe te ça veut dire badiare wana ya bana mike banyama ya mabumu bambibe ekosila tala papa ministre Safi Adili ozo sala musala na yo dans le silence nzambe apesa kaka makasi yo continuer pombo cannabis se développer kasi bapesa bape ba moyen na gouvernement tondimeli yo papa kende liboso ya sala